mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengi Naep Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant Nabanda, 5 minutes, Yalelo, je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité. Vraiment, donc, base, il y a 5 minutes, tout le monde pense que message est allé koleka et puis bozali kolanda penza émission nabino. Donc, ndenka bolandaka et comme penza que bolandaka émission il y a 5 minutes par habitude. Donc, vraiment, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc, bozana torte parce que 5 minutes, il y a un makambu. 5 minutes nde yango éducation civique donc bo mesana et puis bo sepelarake 5 minutes ezali pe boyebake ezali sokozo tala 5 minutes balobi ngana elengi ya kosakanate donc vraiment merci na bino nyo surtout oyo bolanda 5 minutes na ba oyo ba régisaka ba bengi ngai ba réagir ba bengi ngana ba misusu pe ba talaka sans ba réagir ezali kaka malamu donc merci une fois de plus na fidélité na bino donc 5 minutes ya lelo. Vraiment, na ye koloba e mbale belé na loba ke Congolais to yebi eloko to lingagate. Congolais to yebi eloko to lingagate. Lelo, je dois m'adresser directement na ba combattant. Biso na le ba combattant. Donc ezali bisonyo surtout otozala banda na bato diaspora. Pour ngande na zalia wa nazali combattant de première heure. Combat na kati ya Paris awa na kati ya Paris. Donc ngai na yebi on a zalaki banda ne bande. Donc ba combattant ya awa ya Paris ngai na fula bango. Soki tembe botuna petit nanga volcan. Petit nanga papi volcan yebi. Botuni petit nanga sou Pierrot Itela yebi. Botuni président Martin Sali a yebi. Botuni ba Odombo. Botuni ba Babé Masombo. Botuni ba tunyoso ba banda combat ba yebi sabino ke nga nazala na combat na banda so tozol ba combat à France toko tanga Roger Bongos boko tanga César Ngadi biso to fula ba to combat tozali na combat tango bandi to yebi combat ndenge banda tina suko yango bo monike nga na yebi combat mais sikoyo lelo nazo s'adresser na ba combattant et puis na deuxième partie toko s'adresser na moi si oyoyo akeyiko funda évêque Mukuna. Parce que tu es solo là, parce que biso zaba kinois, tu zaba yaya, tu es solo là. Parce que tu musus na mission na bango basala net boyebi ke na 5 minutes avec César Ngadi na solo là ka. Na lo ba vérité. Donc tu benga niaou mboa. Donc parce que donc tu na ba distraction sous-souté. Donc tu na makambu et belé na mboka na biso to lingi to zongi sango penza na nzela. Donc ba fakwa neti ba caméra ba kanga bango donc bo ba première fois na Congo et puis na monde presque donc ba kanga directeur à cabinet en fonction à yibi ba kangé na boloko. Et salamate, est-ce que Mobutu akanga bisengimana? Est-ce que Mobutu akanga nimi maidi kangimbi? Est-ce que Kanambe akanga Nehemi ou be Katumba mwake? Donc tout vanda to ebake Félix Antoine Tshisekedi azo sala musala oyo na mboka na biso eko tika ba empreinte d'une façon indélébile. Donc ndenge na ebisaki bino tozali ko banda na makambu ya ba combattant a nde tozali a. Mutu tout a na poto azali combattant. Donc tozalaki kolela kanambe nana kokangela biso kanambe tosalaki ba marche tosala ba marche ba talwa ba sapato esila donc mutu moko te azwaki courage alongola kanambe. Félix Antoine Tshisekedi a na pouvoir et loko nini ba combattant ba lobate. Félix Antoine Tshisekedi a sali loko te soki ezalaki Fayulu mbele akangaki nani mbele boyina boy akangate bazali bango mibale bazali kaka bango mibale ndengi moko toyoka makambo nini toyoka te siko makambo wana esili parce que Félix azolakisa makambo na ye batu donc discours na bango wana esili nini toyoka te lelo ndenge tozoloba boye évêque Mukuna alakisi biso nzela ati pa yango nde bomoni ke biso tozali ko soutenir évêque Mukuna à 1000%.
parce que avec Mukuna la biso que avec Mukuna za courageux oyo bakoyi ko loba bo loba ndenge bo lobi azalaki na ye donc libala ekufaka ndenge salaka tozala Macron azalaki pic petit ya Hollande abalusaki masolo il s'agit masolo boyokanaki boyo et salaki te donc bo changer masolo honorable Francis Kalombo azalaki na Kanambe amoni ke Kanambe azosola na ndenge atika ye akene pa Katumbi lelo boko contre sa doute ya opposition ya Francis Kalombo te mais ce que simbité et simbité avec Mukuna bien sûr azalaki mokona bango bando sala mais choix muso azalaki te lelo abalusi masasi akomi ko parce que batu mususu babando sa nete avec Mukuna bazali ti lelo balobaki lo côté bazali ba passer bando sala makambu ndeng mokona évoque Mukuna balusi masasi azosa l'opposition osanate et puis azozo ba risque na biso mususu partout ça na libanda donc ko se permettre les mususu ko loba ba makambu mususu mais sikona kisasa kuna soko zo bo ba poison zali ba makambu zali avec Mukuna azako banga te azo kende tina suka alaki si biso apporter plainte bino bozo ka sa plainte wana avec Mukuna zaje omoni Kanamba za déjà ba lukaka ye na ba CPI Kanamba za neti mutu moko ba empreinte ba piano et beba donc ba empreinte et beba boko kende et yo mamoko bo bakangi bino su ba memi biso na mbila et comme akone siko ba komotala ba infrakata pas soko ba piano ba betio piano ba empreinte et beba utikali ezaneti Kanambe CPI ezo lukaka ye déjà lukaka Kanamba za mutu ba infrakata aboma ba chebeya aboma ba te belé au coup du dos soto tangi émission ko silate donc bazo zila donc élément moko déclencheur honnêti donc avec Mukuna sali donc batu bazo mona honnêti liseki ouais ko silate ba bimisi soki ba article wana ba article wana constitution ezali pona mboka na biso ezali ba article moko local batu basala ngo baza batute yo kan si ba article wana lelo soki CPI etelemeli Kanambe ba article wana ba kenango ba ko kanga Kanambe donc bozo bimsa Kanambe wana eza donc Kanambe mutasala ba article ba constitution wana ba fayulu mutu ba votango na ba makamune sto ba fayulu bazali ba député ba mutu votango parce que Félix Antoine Tshisekedi a kota parlementaire donc bato asala ba constitution na po ba aider Kanambe tangu akolongo na pouvoir ezali ba Martin Fayulu o lelo bino misu ba komo kokotela ye et puis ba loi wana ba article la constitution ça n'a rien à voir ce qui masolo oyo o passer Mukuna sali et comme international ça n'a rien à voir au monde ba meke ba peseke accord na bango bo moni ke ba belge ba comité na ba journaux na bango ba tu ba bande ko zilake et loko ndenge ça et mona ka teke o moi si moko ba violaki na mutu moko botango mutu moko moi si ngazuka courage a pesi masolo allez ba tunsu abimi au moni ye pas bimi après et commis dossier moko boye donc ti est commis na ba association moko boye koti na kati donc Mukuna tamba koti ba association mususu fait kota na kati ya liberté ya batu ya ba droit de l'homme et kota na kati siko biso ngana ngina tuna biso na lingina tuna bino siko bino ba combattant bosali ni parce que ba combattant l'homme Kabila dégage siko combat na biso zai ya Kabila ya Kanambe te siko bino pasteur Mukuna sali eloko na bino ba combattant awa bosali ni na rogo tanga ba kombo ba combattant bo yebi bino moko ba combattant o ba sa pas bino soki likambo concert soki na Bercy allez bo ti ba poudre ke bo kei kuna concert ebetate pour na musicien moko bo to monaki fali après na masolo asalaki ba aide abimisa ba nini asali ba aide na mboka siko ngana solo ba na bino siko biso bata diaspora na combattant eloko nini apport na biso ezali nini na kati ya lisolo o Mukuna sali parce qu'il fallait mutu moko a oser Mukuna a oser. Et ça les plainte, et ça les concernatés, ça les plainte, parce que quand ça plainte, au convoi, on est bien on est utilisé qui Makamukuna sali. Et ça j'étais. Beaucoup de monde Kanambe ko kangamane utilisé qui awa donc parce que communauté internationale et ko yiba makambo et puis ba tout ozo senga la ba tout oyo ba bi ke Kanamba bomande konaye. Kanamba salama be bino tout bo rejoindre nini donc bon rejoindre avec Mukuna bebo sala ba association moko ya makambwana boke no kota na ba association kota ngai nazali ko betaka CT na ba combattant au bozali parce que ceux qui ndengwa na teke que donc combat ngezali ki ya Kanambe te parce que bon ndo lo bate Félix Antoine Tshisekedi akokanga Kanambe mukoni Félix Antoine Tshisekedi abaki yem to okanga Kanambe te justice motoko okanga Kanambe donc avec Mukuna sikoyo a pesi biso passe en or au Kesiko to saisir justice pour Kanambe bazoema solo na mbuchu pe na dikosiko bino bosalini. À tous les peuples congolais que je viens de déposer une plainte contre M. Joseph Kabila pour les crimes contre l'humanité qu'il a commis
dans notre pays. Et je lance aussi vraiment l'appel à la communauté internationale, notamment États-Unis d'Amérique, Union européenne, de s'impliquer rapidement. Il presto, venez vite. Nazali kotuna bino siko ba combattant na diaspora to sali parce que biso 5 minutes avec ces anga déjà biso to bunda ba makambo to et puis dès demain déjà biso to rozwa ba contact na biso na ba avocat côté na ba makambo côté d'ailleurs l'écrivain Jean-Luc Chimbalanga ça mieux placé na masolo wana ayeba masolo wana to rozwa contact na total ndenge nini to faire évoluer plainte wana parce que ekola la beauté donc ngai na pesi bino devoir domicile nazali kotuna bino ba combattant na batutu obiso tutulinga kanambe bakanga yesikoyo mutu alakisi biso nzela pesi biso passa nord ezali avec mukuna yangona avec mukuna biso tozo soutenir ye donc tokozonga na makambo na suka oyo makambo ye pe ba porter plainte tokozonga na poto expliquer bino makambo zali donc siko bino ba combattant bozali ko salani parce que ce que zalaki au plainte moko zalaki au ba porter Félix Antoine Tshisekedi plainte on mo na réseaux sociaux ndenge ngo tomboka les réseaux sociaux vandinier OK ennemi public ennemi na biso numéro 1 Rwandais o aboma biso o aboma batutu tozana ba veuve bazana ba Belgique ba boma ba bibali na bango yango batutu basangana basala ngo ata sous forme ya association to sala plainte oya mukuna ikoma donc to lali bolo mususu ya to lali mususu ya donc tant communauté internationale comme on a pensé que non makambo ekomi ko matamata l'air on a ba récupérer quand même ba makambo na constitution etali communauté internationale ezabilo ko local to kenango wapi et puis bato sala ngo ezali kanambe ye moko na ba médiocre ne bazali kuna na ba failu ndenge bazali kuna na parlement ba sala makambo moko boy ba yeba kiteke kanambe azali ko préparer pour abimane dans la vie mais kanambe ako bimaka jamais dans les vides toko zalaka na kanambe toko tika yete kanambe ne tolbaka kanambe fozo ma solo na mboncho pe na dikos donc siko na lingi na laksabino parce que image est marquée kinga makasi donc moi na muke mokobo il y a 22 ans donc et marqué nga makasi moi na muke à 22 ans zo kaka bac donc soko tali epezo zo mona kaza pe na vie moko penza ya makasi te mais souci na ye ezali pona mboka a aider population à créer donc à inventer machine à laver à maboko na kosokola maboko automatiquement na bokotala ka biloko ngo asaleli yango donc avec les moyens de bord mais botala mwana mukebo ya 22 ans azana souci ya mboka na biso au moment où ba kamera bazo ba 370 millions bazo pesa bande kwa basi na bango ba neve na ebo na bo est-ce que ba caméra na batu penza ba ko aider moi na boto ya on a lelo to linga to faire passer ngo penza na émission oyo po ba konji oyo batala ka biso batala penza te batala penza vraiment moi na oyo penza azali mutu penza ba ko aider donc vous avez pu s'adresser directement na envoyé spécial parce qu'envoyé spécial il y a président de la République à Kenraba mission mususu donc il y a mystique donc kinwa ni masamba kamitatu tala nanu makamba mwana donc vraiment botala penza makamba mwana donc toyebi ke message na biso do soto lobi et comme donc pesinga vraiment mawana passe na motema donc moi na oyo ya 22 ans na FCBino azaka na bac na donc arosa na ta baboule ne mususu te bozotala mwana on quand même azape na vie moko bo comprendre ka eza mais eza vraiment modeste mais boule na ye alinga sauver mboka na ye donc bato aboye penza bana boye baza penza bana ke gouvernement donc na l'état congolais atia maboko botala bino moko na ba image mwana oyo eloko asali appareil oyo a créer pour na sokola maboko donc pour na coronavirus botala na bilili. Salut, on est en direct à Kitambo Magasin. Je suis en face d'un génie créateur congolais. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Momaka Lumba Dominique. Pardon, s'il vous plaît, vous pouvez parler un peu fort. Je m'appelle Momaka Lumba Dominique. Oui. Qu'est-ce que vous nous réservez cet avant-midi? Bon, je vois qu'il y a du monde tout autour là, autour d'un agent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Ici, je vais présenter, c'est un lave-main intelligent. Ok. En fait, c'est un lave-main intelligent. Un lave-main intelligent. Ça a 3 étapes. Oui. La première étape, il faut d'abord prendre les savons. Il faut prendre les savons, s'il vous plaît. Il faut prendre les savons. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Il faut prendre les savons. Attends. Vous êtes en direct.
direct, nous sommes à Kitamo Magasin. Ouais. Vous avez dit c'était déjà quoi votre nom? Je m'appelle Momaka Lumba Dominique. Ok, moi Mbaka Lumba Dominique. Momaka Lumba Dominique, Oui. Ça, c'est un lave-mains déjà. Oui. À 3 étapes. À 3 étapes. La première étape, c'est savon, deuxième l'eau, et puis troisième sèche-main. Ok. Pour prendre les savons, c'est simple. Ici, on ne va rien toucher. C'est Ok. juste tu vas présenter seulement les mains et directement, ça va commander le système et puis du coup, ça va se... Donc si je comprends bien, c'est automatique. Ça fait automatiquement. Tu vas Ok. rien toucher. Est-ce que vous pouvez faire une démonstration? Ouais, première étape, je prends les savons. Pour prendre les savons, je présente mes mains. Vous voyez, les Ok, savons, je vois. je prends les savons. Dès que je lève, ça coupe automatiquement. Je Ok, flotte, donc dès que vous enlevez, ça coupe ça automatiquement. coupe automatiquement. Parfait. Je flotte les mains et puis après avoir fini à flotter les mains, Ok. je présente mes mains ici. Donc quand vous présentez les mains à côté du robinet, ça se lance automatiquement. Parfait. Ouais. Quand j'ai fini, ça se ferme automatiquement. Donc ça se ferme Si automatiquement. je ne vais rien toucher. La troisième étape pour finir. La troisième étape pour présente mes mains finir. ici pour sécher les mains. Donc le séchage automatique. Là, ils sont en train de sécher les mains. Je vois que vous êtes connecté en direct, partagez massivement. C'est notre compatriote congolais qui a mis en place un lave-main automatique. Là, nous sommes en train de faire la démonstration en live. Nous sommes à Kitamo Magasin. Partagez en masse, en masse, en masse. Soutenons ces jeunes créateurs congolais. Mr. Mulumba. Mouma. Alors, dites-nous, vous êtes ingénieur, vous travaillez, je ne sais pas, vous étudiez, qu'est-ce que vous faites dans la vie en fait? En fait, j'ai terminé mes études en technique, en électronique. En électronique. Vous avez fait l'université ou non, juste? Non, en fait, j'ai passé à l'université. J'ai fait la préparatoire à l'histoire. La préparatoire à l'histoire. Oui, pour continuer là, j'avais pas les moyens. Là, je suis en train de chômer à la maison. Donc, si je comprends bien, vous n'avez que D6. Oui, je suis Vous avez juste votre diplôme d'État. Oui. Mais vous êtes déjà en mesure de mettre en place ce que nous sommes en train de voir là. Tout ça, ce sont des recherches personnelles. Des recherches personnelles. Donc, notre ami a réussi à mettre au point un lave-main automatique. Donc, il a contribué à sa manière avec le peu de moyens qu'il a pour lutter contre le coronavirus. Donc, nous sommes là. Et est-ce qu'il y a autre chose à nous présenter pour cet engin? En fait, je veux ça vous présenter ça. Ça se commande à distance à travers un télécommande, un phare. Je peux alimenter ça et éteindre ça à distance avec cette télécommande. Donc vous alimentez quoi précisément? Une lampe, je peux mettre une lampe. L'ampoule. Ouais. Ou autre chose. Là, Donc la télécommande, c'est juste pour commander la lumière. Donc là, c'est la nuit, en fait. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que vous demandez à tout le monde qui vous suit? en fait, Quelles sont vos difficultés? Est-ce que vous pouvez vous exprimer vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez en fait pour cette réalisation? En fait, ce que je veux vraiment, je veux qu'on puisse nous soutenir parce que ça, c'est ça la technologie. Ouais. Je veux la soutenir parce que dans nos propres mains, dans notre propre l'argent comme ça, on ne peut pas. Salut mes amis, donc vous avez suivi vous-même le génie créateur congolais, un jeune congolais à peine diplômé d'État. Il réussit à mettre au point un lave-main automatique avec 3 étapes. D'abord le savon. Est-ce qu'on peut reprendre la démonstration s'il vous plaît? Donc, nous allons reprendre la démonstration. Partagez massivement s'il vous plaît. Voilà, donc il a placé, s'il vous plaît reprenez, nous allons voir. Donc il place sa main automatiquement, le système lui donne du savon. Voilà, ça se coupe automatiquement quand il retire la main. Eh bien, il prend le temps de bien frotter et quand il présente ses mains à côté du robinet, ça lui donne de l'eau. Et voilà. Quand il retire, l'eau se coupe automatiquement. Et là, il va maintenant pour sécher ses mains.
Ça, c'est génial. Donc, notre ami a contribué à la lutte contre coronavirus à sa manière, avec ses moyens. Et nous rappelons que c'est juste un D6, donc il vient à peine d'avoir son diplôme d'État, mais il sait déjà nous donner cette solution. Moi, je pense... Donc, Bino Moro Bomoni, vraiment, moi, na 22 ans. Tala boule naye. Au moment où Batubazo yiba bambongo donc na omususu 34 millions à 500 ngazo kende bakangi ya kota na porte tazo linga a forcé porte. Je suis venu travailler. Tu es venu travailler ou bien tu es venu voler? Donc on a sonité donc c'est que ngazo penza azo discuter. Donc azo tiana no donc tembe penza oh donc tembe moi je suis venu travailler. Yo travailler robé o yibaka. Il y a un problème, Papa Sibino, pour faire ça pour Gamboni. Mais moi je suis venu travailler, je suis en plein mandat. C'est là mon frère, il s'agit d'aider. Pas bien de détachement. Ah, il y a peut-être que ça va apprécier Nini. C'est quoi le détachement de mon il y a pas apprécié un débat. Et ça, il y a détachement, tu vas apprécier un débat. Voilà là qui n'a pas. Donc, balongo li bangwa. Bazana bâtiment bazo sala. Ça va. Donc, ici moi je viens travailler. Moi je viens travailler. Pardon, comment normalement il y a un linga qui a ça là. Là, il y a policier, il y a ministère. C'est quoi le en déni? Na bouger na panzi token ekoki token donc tala donc bateau penza ba médiocre bo penza il faut ba sila na mboka na biso ba sila vraiment na mboka na biso de bozo tala na président de la République na biso donc so boteli papa Tshisekedi via bandoko mené boteli vie na eza vie moko modeste par rapport ya ba mubutista kalozotaka ndako nezaka bandako neti ya ba 1970 avandi na radio ne moka muke ya ngo bomoni mwana na ye azupe bizaleli wana bomoni ke président de la République ayebo amoni ke oh ba oh président de la République azangida oh ya za mona porte puis akola n'esprit ya papa Tshisekedi ke na cité de Loya bandako Mobutu ando pesa bandeko ne soki ba wuti ba Guadeloupe ba azu ndako ne mo en attendant que boule penza batonga palais présidentiel ya libela e ko vanda pe yoka di président so ngo zanda alors benga na chibala na ndako wana te akonezo ndako wana bozomona donc a mesana penza na makambo moko boye donc azosala na économie atala na le peuple d'abord yé azana tinate parce que akola déjà bien matériel ezali na tinate mais bino bozali ko se permettre boyiba au moment où présent zo sala ba boule que donc il y a le peuple d'abord parce que boyibi na bandako te papa Tshisekedi ndako yo vanda ndako moka normal boyebi na bandako ya ba mobutiste te bandako mususu bambinza na pato mona okoti na voiture oti première vitesse deuxième vitesse troisième vitesse quatrième vitesse osaka na kata lopango
obimité na zo sabino première vitesse, deuxième, troisième, quatrième vitesse, ozaka na lopango na obimité. Mais bino bo saka mais tala papa je sais que déplace à bando vana. Moi na ne 30 nga zo même na makam. Donc bino bozo se permettre bo yiba bongo sikoyo ba kangi bino bozali ko linga bo c'est passé comme une victime. Oh bozali ko lobake bona boyo bona tisiko ba msu pela bazo bouleke donc Félix Antoine Tshisekedi dans la cop moko na caméra mais ça va pas non? Vous êtes timbré ou quoi? Donc ceux qui ne repassent caméra mais qui bagé ameki ngana lingi batu ba ya ayeba ke coronavirus ezali batu ba koye belete ba télévision ya abando sala ba ja 45 barbo ya ba bibo télévision ko yamba moko surtout que ameka ki akansa ke gouvernement lobo bien donc fachi beto ko boya tika ba télévision ya en direct c'est quoi comme nga pena na reverser en direct akansa ke zo meka ko simbate ne bo tika ba makambo wana bozali ko sala donc to yebisi bino passer muku na pesi biso njela to monaki awa makambo nyo surtout bosalaki awa ba mbongo bobebisaki na makambo oya ya fali awa ya Bercy ba t-shirt makambo belebele ba moyen wana kaka tala moitié nango pourquoi to sala yango te ngana milongo te ngape na za combattant ba moyen oyo to zara nango to chamike pato zwa to ke na la ekuna na CPI to ke ndoko funda to sala pe plainte na biso. Est-ce que toko salango beto salango te surtout na solo bana bato pas biso déjà to betaka masolo to bundaka déjà na ndengi na biso ndengi muso bato bazalaki apakata patapata bona boy est-ce que to moni ata bo réagir parce que mokuna alakisi biso ki aza mobali une première parce que kuna za jeté ba poison donc ba makamba mystique mais alakisi biso siko to sa nini biso to zali ko sala nini awa. Je m'adresse aux combattants. Ba combattant douliste ba moyen tout bochaki pona fali abeta te bozo kende bozo ya bo étudier terrain arobima bo sala ba moyen wana to appuyer passer mukuna to mema plainte na biso na CPI pour ba zo la biso kanambe donc azo ma solo na mbunchu pena dikos. Donc partenariat oblige bino moko boyebi donc à chaque émission tous na ba partenaire na biso mibale o to ebisa biso parce que ezali biloko ya mboka ya bana mboka donc to tindaka batu na 5 minutes ba consommer congolais donc biloko ya bana mboka donc c'est la TV décodeur ya bana mboka ya muke o china poche o tamboli mukili mobimba place internet eza oti otali ba émission nyoso tout ya bana mboka eza makambo nyoso tout eza na kati sport théâtre musique politique nyoso tout divertissement nyoso tout eza na kati donc vraiment na deuxième partenaire na biso donc Romain Ilunga les grands traiteurs oyo penza ayebani siko mukili mobimba vraiment donc yé vraiment bozo ba commande na bino botinde pa na parce que après confinement donc tant déconfinement ils ont comme la semaine prochaine Europe mais ils font vraiment donc ba place que za la penza il y a pas donc bolanda ba bande annonce na biso mibale ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. C'est la TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même ma biso nengo zo même biso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc bino mo boito landa wana baza ba partenaire na biso, donc biso to recommandera bino na biloko oyo ya biso ya bana mboka po to chapoa na biloko ya bana mboka to zala teke soko mwana mboka sali ndeke bazaka mwana mboka sali olingi ko aider mwana mboka te ozoke ne pas étranger opesa mbongo oleke o aider mwana mboka. Donc biso na 5 minutes to tindaka bana mboka ba consommer congolais ba aider bana mboka bazali ko sala musala. Donc vraiment sikoyo to koti na deuxième partie ya émission na biso. Donc tozali ko s'adresser sikoyo na mwana mwasi oyo makambo ebimaki na mukuna. Mama tozo bengo mama parce que za mama. Donc tozali na besoin ya distraction te. Minute tozali na yango tozali ko landela ba fakwa na kanambe il faut to kangaye azwa masolo na mbunchu pe na dikosi. Mais mama to moni tozala na respect mingi na ba mama, mais to moni ozo ko sabiso na distraction. Ozali ko koti sabiso na distraction. Omoni masolo to beto yo, biso za bayaya, toza ba jo. Donc bozo biso na masolo mususu do surtout na 5 minutes bo ebinde to sola. Donc to moni mwana mwasi wana tika na toloba. Donc mwana mwasi wana masolo oyo salaki wana osala ngoka mukolo wana te. Obandango bandakala. Parce que ndengo salela ki yango obandango bandakala. Donc ozo biso bambende te. Donc ok kuna donc biso tout oyi masolo ba momi. Donc mobali soko azo dégager okoyeba. Donc mobali mususu donc tokolo bateke biso mibali toza faible makama basi. Mais moi si soko lingi ko se respecter a ko se respecter. Lelo yo soko zalaki ozali mwasi ya camarade ou bien ozali mwasi ya neti mukuna a kolisa papa na yo. Premier rendez-vous na mukuna moni déjà que moni au santé soki mukuna ba contretemps. Ongo bendana. Ou bendani o suti ba masolo. Donc yo ba yeba liyo 3 fois. Ba bengo ba rendez-vous ba liyo donc 3 fois. Et puis au continent bakati ya ba jeep donc au pandi makolo bazo liyo ozo sala ba marque ozo beta ba crinette ya bisengo donc yo zo ba mbendre. Donc soki yo monaki ke donc ba contretemps ongo bois que ça makambo tout to yobi ke ozala ki bouleverser ozali na passé mais ozali zobate o yebaki déjà que ça ba contretemps ongo bois que ça makambo tout ngana lingaka bato te balo bara mingi mingi ke o likambo eleki bazo condamner ka mobile. Non, il faut otala ka makambo za 50-50 to boite mobile muto abandaka. Parce que mobali muto abanda mobali soko abandi na mwasa muto eza mabe mais bo yeba ke soki mwasi wana obandi oyebi ke ndeko na yo bazali mwasa muto soki mwasi wana asali yo moral a faire raisonner abi papa yo zalaki penza camarade ya mobali na nga oyo zape ngape na za leki ya camarade na yo nazobisa obiso tozaba joba mibali mobali muso ko insister 2 fois mais ce qui moi si wana azo répondre au ka ba marque wa o romona o bendana mba mo comme ça au petit na o commissaire ka marque ka ya camarade et si le ya souté momi wana mutasa ki ba contre tailler moko atiki vide mais autozolo ba penza autozo sakanate atiki vide 3 fois yo balio 3 fois donc ozongi première fois deuxième fois balio ozolo ba qu'est-ce que c'est donc yo penzo za ikondo na temps ya ko filmer ce qui ba makambo ndeko zoleka pourquoi na filmage wana o bengeki bambila te o bengeki ba ozo bino flag boniko yo zo biso banani ozo biso banani ba marque moko paka o monika ba mama ba landara be miso banani makamso to ko lo baté donc oza ko no écarter makolo donc ba zo sala ba masolo moko zo beta ba crime moko ba pa ya ba joie donc ozo sa biso soki ndengeni et puis ozo siko zo kende ko porter plainte. Donc yo quand c'est biso donc on va s'interniser na ba baliverne na makamba buzo ba ndengo no moment au biso to zo ngo sala makamba mboka. On n'a pas le temps. Avec ces balivernes là na makamoko bo woneza makambo privé. Donc yo soki ndengeni so moneki contre ta falo bentana ozoro ya ba rendez-vous mo ozoro lo ba soki nde o kuna te na bureau wana te bureau wana ezala soki ya batu ya resembela. Donc yo yebeki makambo wana te.
Donc ça m'étonnerait, il y a tout le monde qui bazo beta ba masolo que moi na kuta eza ya moite. Donc yo banda masolo banda kala. Donc il y a la biso ba contre-temps parce que tant que tala momi o aza déjà na Zob Sabino aza momi ba contre-temps. Parce que so azaki momi ba contre-temps te ango kumbela makambo ndenge na te yo ye 3 fois ba yo 3 fois. Ozana ba marque moko donc première fois moni contre-temps, ozong sous deuxième fois. Ozong sous troisième fois. Yo zo mona so banane. Et puis aux autres qui ne sont pas là, on va payer là, aux autres qui ne sont pas. Donc ils sont qui na plein de et pas. Donc ceux qui sont pas. Si on a besoin de donner qu'on au fond d'après na makabanda qu'on a banine. Donc il est passé mon gonasani. Et puis tous allez na besoin de passer mon qu'on a besoin tous na besoin de makambo à kanambe à porter plainte. Il faut même tina suka parce que mon qu'on a côté na makambo de besoin na makambo ba sentiment na bino anate. Et puis ngala zo sabino to yebi masola ba momi. To yebi to ça ba yumate momi soko momi azo ya yo mo po yebi momi soko zo ya soki mutazo déranger ou comprendre que jo azo ya ngaba contre-temps donc yo yebi ke ba yo le contre-temps pourquoi benda na kité il fallait benda no bois qui sa makambo ngo o bois qui sa makambo to yebi ke ozaki faible ozaki na ba era ba passe mais faut zapper mon pauvre têtu donc yo yeka ofungule ma première fois deuxième fois troisième fois quatrième fois troisième fois ba masolo OK kuna to muni ba masolo ndenge le kaki ozobeta ba cri de joie o c'est ça ba makambo pam pam. Donc yo sommes biso za na bataya makambo zoba o makambo mboka to landa ba fakwa to landa la kanambe ba porter plainte yo zo distrait biso na makambo buzoba mama tala tika ba masolo wana to za na ta ba masolo wana te to za na bataya masolo wana te parce que yo za ndenge wana to lo ba boza faux petit parce que so za ki vrai petit on me na ndenge wana to za faux petit et puis ba masolo wana banda on sikote et banda masikote parce que so za ki momi mo penza que un temps carré on go me la masolo ndenge musu to yebi masolo ba momi yo mo na biso wana o mo so ba yo mo ba bendre boniko. Donc, dès que il y a des possibilités. Ou bien il y a ndumba na yo, ou bien il y a complètement préparé qui n'a pas médiocre FCC Bossalango. Parce que c'est pas possible. Oh, yo zo ya ba ocho ba contre-temps donc zo ba ke mobali no ex mobali no ana mowe azalaki donc moi no ba bokola na nini yo ye penza et puis pasteur zo ya bo abeti soki ba masolo mobali aza pasteur aza na to za faible. Mais ceux qui m'ont mis au yo le côté senti. Bois qui ça masolo. Ozo ya donc temps balier une fois, deux fois. Pas comme ici na bakar. Ozo beta ba cri de guerre neti do ba cri ba lion na kati ya bakar. Na ndega bisengo donc siko sabiso siko que to mona ko cheki donc passer mukuna manjaka ou bien au projet qui est si on pense makolo ba do bazo panzo ba ville brequin donc ozo beta ba cri de joie donc yo la biso ba contre-temps. Boniko ta omonika ta la donc to zana ba respect parce que ba maman ba ta la biso puis to zana respect ba maman mais maman yo donc mema biso na ndila mabete parce que pas tout ça ba méchant. Et on a beaucoup mon arrêt mot donc congolais comme la tapenza biloko bandi bo balataka donc kanambe ndeka bando leka kota na plonger na kata to panzani parce que buzoba donc na moment où biso tozo sala makambo ya ba fakwa donc makambo tozo landela kanambe yozo yeba ba distraction ya reporter plainte yo ba viola ki yo mais tala momi ta momi aza momi ba contre-temps momi aza momi ba contre-temps. Le babo petit nanga donc les journalistes sans complexe Kelly Katenda azolandango petit nanga Kelly Katenda yebi masolo ba momi ayebi petit nanga yebi ke donc ndenge na lo babeza solo petit nanga Kelly Katenda yeba ke vieno alandra pe be missiono petit nanga Kelly Katenda tala makambo oui biso ba contre-temps tozo respecter opposa maman do botarabiso mais tika ba contre-temps wana donc tozo ba kezali des possibilités ou bien zaki boulana yo o bandaki on bandaka la donc avant pauvre kufa ou bien zaki contre-temps moko bosalaki déjà zaki complet bosalaki na batu ya FCC donc vraiment nazali ko profiter sur donc comme on dit ba température zali ko mata na 5 minutes ba température zali ko mata pour toujours ko décompresser soro au yoki 5 minutes nazali ko proposer bino botala émission o e bandaki déjà lobby donc amour et débat. Donc il y a la petite Christelle, aurore de la presse congolaise. Donc botala donc si j'ai zala qui lobby donc pour ezaka na lien makambo ya basna mibali awa bolanda ngo na otela bino extrait et les gars déjà zali na kata site donc si j'ai zala qui na bolingo entre moi sina mobali nani akosaka mingi boyoka ba mama misusu bango mo bandimi ke bango mtu bakosaka yoka peza mama zolo ba ke ngai mutu nakosaka misu ba papa musu ba lobi basi donc bino moko na tieli bino extrait mais boye ba ke ezali na kati ya site na bino cluboriginal.com bolanda extrait moke na tieli bino mais expérience nyoso na sala na vie pona ngala moneti moi sinda kosaka mingi basi bozalo ta makasi tonton. Si pour qu'on ça maloba, on a deux questions à quelqu'un poser.
Oui, Mboula et Betty, mais na permission. Voilà. Ils ont micro baladeur, ils ont clé original et César Ngadi. Micro baladeur, on a besoin de juste au loba. Ils allaient entre moi, si na mobile na kosa mingi. Gumono zo conscience noza. Bino no batalu kutane na film. Kosekata beaucoup ça ne beau pema. Comment expliquer moi ça ko kosa mobile de taper? Mais c'est que yondo kosa moi sto mingi. Là ce qu'on veut pas matin, moi c'est oui. Nzambe Megan Kabasele donc ma femme Megan Kabasele bazui moi c'est bongo français mais là mundele yo bongo je te sali aya oui na so vérité là c'est faut pour moi si basi batal kuta batomba pas sur la bible pena bangwana sur na goma basi batuma b et on a préféré na kati kovo et boti asika na bandeli vie nga moi c'est plus jamais. Si vous avez des déceptions, vous avez des déceptions. Si vous avez des déceptions, vous avez des déceptions. Vous avez des déceptions. Vous avez des film. Si j'ai en fait, titre, vous avez des déceptions. Vous avez des Shaoli Shocker. Vous filmez là. Vous avez des Shaoli Shocker. Shaoli Sorcière, on filme là. Oh, bah chinois. Voilà, pena. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça, on a dit au moins un bon look. Parole de Bazua. Jeff Locad Mobala Pembe, donc Christelle Kakuta Laurent. Nous allons continuer toujours dans l'interview. Nous allons maman Azoya. Bonjour maman. Bonjour. Ozali, clé original. Il y a César Ngadi, donc plutôt les caca en ligne chez la chaîne YouTube. Question d'Anga Ezali. Entre moi, c'est dans mobile banane bakosa mingi. Basi basi bakosa mibali mingi. C'est grave qu'il y a ndimi. Ngandimi basi bakosa mibali mingi pona nini? Basi balukuta. Ya ulika mibali. Mbala kuma lukuta, so comme deux femmes, trois femmes, so na mozi moko alukuta te. Bonjour. Koka moté donc oza club original ya César Ngadi za poto nga na osala interview miko balader ya moi na mobali so na akosa mingi on te maman je crois que vous avez une expérience ya makam déjà bolingo beaucoup qui comprendre déjà parce que na yokuta en plein travail ya zana ndako sa musala na na moi na mobali na akosa mingi pona bon na nga na moneti moi na mobali na akosa mingi na nga na moneti biso mi balepe to ko kosana biso mi baleto ko kosana po place wana na kati wana vérité za la tekene moi si mutakosa mingi mobile mutakosa mingi biso mi baleto ko kosana bino bebo ko kosana oui mais ndenge yo moko o bano ozala moi mketi ozokola expérience yo moni o remarquer banani bakosi plus bon mi bale bato bakosi plus mi bali bo sambwe ba César Ngadi bo sambwe ba chakola la main na 0027 bo sambwe. Entre moi et mobile, en fait, ça dépend. Net nanga na couple nanga, ngam na kosa mingi. Oh, mais non, la vérité, tout nit. Et dépendant na ba couple, mais net nanga na couple nanga na relation nanga ngam na kosa mingi. Pourquoi yum to kosa mingi? Te wana na koloba, te wana sko ba cuisine interne na koloba monter. Mais c'est bana moi si ndem takosa mingi. Et ban que moi si mtakosa. Yo kosanté. Tenga la kosa kate. Yo le ba vérité papa. Na ba vérité. Oui, na ba vérité. Là ça n'est complètement fini na ba interview na ngai lelo je crois que boko CP là ba ope boni bo CP te numéro na ngeza wana Christelle Kakuta na bino na Facebook na comment Christelle Kakuta Aurore na page na comment les amis de Christelle Aurore donc au CP te au commune nga ba remarque ça là bien moi ba encouragement pe ça là bien en tout cas merci beaucoup na César Ngadi mon patron merci beaucoup ma semé qui donc Megad Kabasele moi c'est Mbiji moi c'est Mbinga bazuite et zegwa yo bongo na semé en tout cas merci beaucoup je suis arrivé à la fin et na pesi merci na bakinyo subakota langa en tout cas bozala toujours branché bo s'abonnera toujours na clé original César Ngadi donc merci beaucoup bye bye. Donc bino mo beto landa donc na recommandé bino amour et débat et aux apports na ko décompresser donc bolandi landi makamba politique mu tout passi au koti amour et débat il y a Christelle Kakuta petit au penza zo sala makambu bo moni ndenga zali ko loba do bo moni bino moko ba tuni na katia bolingo entre moi sina mobali nana kosaka mingi boyoki ba maman te balobi boyoki ba papa te balobi ngana ko loba eloko te donc pas biso sikoyo to komi déjà ba mikolo to leka ba makamba mais to yebi ba masolo wana ya ono motan to loba makamba momi to zoloba donc to zoloba donc to yebi ba masolo wana to kenda ba ndule to sala makamba quand nous filme quand vous faites quand ils furent
Donc tout le monde a un verbe. Donc il y a le lot, alingo comme un titre français trop, il y a le lot. To soit na ramabe na il y a le lot. Na ebi vous en a un problème d'expression française encore moins écrite. Il y a le lot comme marque un titre na lingala. Mais il y a le lot donc tellement que français ali donc langue maternelle a comme français. Pamba. Né du français, il y a présent na biso. Bon moi présent na biso ndenge boire en guakate. Donc ezobima donc il n'a pas parti c'est que ba so en français. Ba ngana papanga diso so en français. Kanambe kutu kanambe kuna l'hôpital wana ngo solandeni donc tozu présent bien tozu makamuto bien donc ya wana tozali ko beta sete boyebake ndeki tolobaki na bino bo kansate ke biso tolingo to pousse à l'élection mais non na 2023 avant l'élection sala matobi que président de la République na biso ako salisa recensement tokozwa ba carte d'identité pour bomona ke makambo ya mboka na biso échanger tokosala jamais l'élection na ba carte d'électeur. Donc président na biso a revendre sa masolo avant 2023 donc masolo to ne kozala carré. Ce qui makambo leke belé donc ndeng dans le baïkara to repousse à l'élection parce que tout ça peut na vitesse c'est trop semble la goutte na nzambe que donc président na biso a oumé la pambo na biso bonga. Donc vraiment bozala calme, bozala poser mboka na biso zali kozonga et sika penza il fallait et vanda avec président Félix Antoine Tshisekedi Fachi béton. Donc, comme il y a une émission, il y a les lots, donc je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Je reste toujours friand de vos commentaires. Si je sens observations critiques, donc n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site cluboaoriginal.com. Base ezanga raté, base vraiment, il faut vraiment base ezalaraka katozali kopesa mbote. Juvenal Naloutete, il va se reconnaître. Stéphane Toubeni, na États-Unis d'Amérique, Atis Photo, na Katia Zurich, Kuna na Suisse, na Roi Patou Njila, Philippe Moussangilai, na Qatar, et puis Toko na Katia Londres, Boebiga, donc José Kekakamene, Maître Weramukuna, Maître Rajamoule, donc vraiment, Toya na Katia Melin, pour na Rope Sambote, na Amical, et à présent, Amical, il y a Bana, ya Lemba. Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu donc et puis na katia mele tokobo ça n'a jamais Baïs petit na biso Baïs na Gigi Chibangu donc wana bazaba petit na biso tokoki kobosa na ka bongo jamais donc vraiment tokobo ça na tête tokoki na États-Unis d'Amérique pour na repesa maman sociale Niki Nyanga maman sociale Niki Nyanga na masana maman Elodie maman Yanzela Aminu na kosukisa na Stéphane Jokol il fait partie du bureau. Stéphane Jacol fait partie du bureau. Stéphane Jacol, je suis radieux, ravi. Stéphane Jacol, le bureau doit fonctionner ainsi. Le bureau doit fonctionner comme tel. Le bureau doit fonctionner à merveille. Donc Stéphane Jacol, Nakatia Noisy Grand, merci à trop Nagnon surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Méchant Oyo, Kanambe, il faut voir Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu